Regardez ce qui va se passer ici. Bonjour. Oizali ponayo. Tokoi kozwa kombo nayo? Kombo nanga Charlie. Charlie ozana âge nini? 36 ans. Et puis au salani na vie? Je suis agent à l'OCC et acteur chez Bellevue TV. Ok. Na tana o libre. Tango zo sala makambo wana tenyoso o pasango kosala nini? Je prends le temps de lire et se balader avec l'enfant. Mon âge nini? 15 ans. Ok. Moi c'est Mobali. Mobali. Ok. Tango zo solana mwasi, ozo eba mwasi, ba qualité nini yo lingaka kokuta mingi panae? Azala na personnalité intellectuelle, intelligente et courageuse. Ok, merci. Et bon, kasi ba défaut olingi kokuta ata mukete? Bon, bah défaut c'est mina découvrir en haut parce que c'est l'air non vanda na ende na weba. Ok. Mais zana likamu moko te sikoyo oyi olingaka te. L'arrogance. Oui. Ok. Ça va. Tokende kasi pa ba o ba pasuli ba ballon na bango pona tozwa ba raison na bango landanga tokende boye. Kombo na yo na âge? Vigole Sangwana na 35 ans. Merci. Et puis o pasuli ballon po anini? Na pasoli ballon po nalinga mibala mwindo. Ya aza un peu clair à Katasuki nalinga moi ba locks. Moi eloko alitoi. C'est ça, c'est un peu ça. Merci. Azali baguya base o baselpisaka yo? Bon, c'est une belle dame. Bon, comme il y a lobby il faut boucle d'oreille, locks. Alors, on gagne comme dans un angoté, alors, donc, ici, mité. Merci. Topusana awa boye. Kombo na yo na âge? Bon, kombo na nga Lumpungu, Kikuti, Grâce. Premièrement, na pasoli bale parce que na rôle nga mobile moko te kozani âge moko, be fo mo za likolo, mo za na se. Na ko boko la mona mutu te. En fait, c'est ça. Mais habillé ma ça va. Ok, merci. Azaba guna yo? Non, parce que na ko boya mo na ngate parce que moi si on a na balaye na una zala nae alingi mo na ngate donc yesimbate. Bon pasola ki ipo na tina mwana? Oui, oui. Ok, merci. To ya awa boye. Bon, to tikala awa. Kombo na yo na âge? On a Keren Léa. J'ai 28 ans. Merci. O pasuli balono ka sikoyo, o pasula ngo poani. Ngamba la fibre à lèvres te. Ye makamba osala yango wana? O fibre à lèvres. Kayangwana. Merci. Melnyo seza bien ka o utomona makamba ba mbebo wana. Boko tala ye amona za responsable. Déjà mobile so lobi na linga moi si o linga mwana nga, c'est que moi j'aime. Merci. Azaba jara baso lingaka? C'est une belle dame. Belle de taille, belle de figure. L'éloquence aussi, ça va. Mais on a trouvé un peu moins bassesse parce que na rose la na otambola et lèvres nanga et ça lie un peu moi poso donc voilà. Alors na do ça lango juste pour nango. Ça va. Moni azo sango pona mbebo bimakubuka te. Yo jige ya. Eza ki bassesse te, eza que nga na lingande bongo te. Ok. Et une question? Oui. On préférait alors Natia brillant ou rouge à lèvres pour non, même pas. Eza ba vaseline ba tsaka pour na lèvres et longa poso en fait et tika ngweza la ndengo lingeza siko. Mais non nga na kanisa ki keza pour na basi et non pour non, même pas. Mi bali pe ba ko utiliser ngo. Oya clair wana ko utiliser ngo. Moni oyebse lo kasika. Merci. To ya boy. Kombo na yo na âge? Beniti Toufa, 30 ans. Merci. O passe le ballon pour anini? Premièrement, on a passé le ballon parce que aspect non non. Na moni aspect. Azani mobile kitoko. Mais aspect na sepel na ngoti. En fait, ngala mwana mona beaucoup mina bambanda, ba mama bambanda. Siko je me suis dit dans la vie na ko beaucoup la mwana mututé par rapport à makambo ngala muna na vie. Lope na boya ngwana po abota. C'est tout ce que j'ai à dire sur lui. Ok, merci. Azaba guya basi olingaka?
Ouais, Aza, une belle dame encore. Merci. Et surtout à Namoni Nacho côté. Hein. Donc, taille ça va, éloquence aussi ça va. Sauf que Narobo et moi on a raté parce que moi si on a une bala à l'ingité mobile aux en moi. Donc c'est mon sang. Merci. Toyaboye. Kombo na yo na âge. Patience. Déjà, côté la toza âge mon aïe. Déjà, ça est quoi ici? En plus, aza trop sérieux. Moi, na ba niveau yaba naza moi connaissance et belé. Na ndinga ba classe komi kumisate quoi. Na linga sko mobile so na lingié azala niveau tozala équilibré té. Aza moi fou moni. Donc il est très responsable. Aza trop sérieux. Donc c'est un bel homme. Mais sinon côté wana kana moi le quoi tout comme obeta moi match moi c'est juste ça. Merci. Nandenga lobi ozara mutumo sérieux benzaka kanengo bimi awe zo sala moi eloko na nzoto zala sérieux makasi ndenge azo kanisa. Bon, être sérieux pour moi, pour nanga, c'est une nature. Ce qui na lobi na artificialisé en haut et c'est maté bateau yo ba mona ranga ba non azo improviser en haut. Donc, voilà. Excusez, et puis il y a une chose, dans le monde de l'art, aza déjà mouta na kati art, na pe na sala art, na ebinde to viva akuna. Donc, na ye penza et simbate parce que na ye nanga to ebi makambo c'est pas ça. Toza na moi ba doute belé. Tu vois? Moi nous ba na ba monde ya ba film ba théâtre. Voilà, na mutu na fréquenta million trop, na mona local la toroza la vraiment trop et simba vraiment ti poto ebi monde na wonde ezalaka. Voilà. Une question. Réellement, aux assure nayo. Oui, certain. Aux assure que aux moi si kitoko mayele ni. Bien sûr, oui, oui. OK. Excusez-moi, je n'ai pas coupé ça détail na sala la philo. Comme oui. moi? Oui, na sala philo. Comme moi. Diplôme d'état. Na sali 5 ans à UPC. Ouais, licencié en économie politique. Donc les études moi ça koleka mobali ou mobala koleka moi si il suffit bo na compréhension bo bien. Oui, ça dépend na mutu sikoyo. Ah, OK. On les a point de vue dans la point de vue. Alors ceux qui n'ont dans le monde artistique, il y a des artistes qui sont mariés. Bangotu basala musala moko, ils vivent une vie stable. Donc c'est juste beau dans la bonne base. Exception zanga été mais ba couple belé à artiste et finira comme mais surtout il y a théâtre tu vois moi si théâtre mon bal soit moi si musicienne mon bal donc et dans les ans moi pourcentage moi comme qui o réussira ka les autres sengara koye bana voilà mais sinon en soi il est beau donc rien à dire. OK, merci. Azaba gunayo Bonité. Bon, si je vais me marier, je pense aussi à ma progéniture. Natalara, banani na robinisa. Par rapport à réflexion, voilà. Okay. Ouais. Merci. Mon réflexion un peu moins dingue. Merci. Voilà. Toya awabwe. Kombo na yo na âge. Merci et puis au passe le ballon au poignet. Na passe le ballon parce qu'il a ses pénalités. Ni no se pénalité. Des candidats à ses pénalités. C'est tout. OK, merci. Aza gu ya basi oyo osepela na bango? Non. Poanité. Ndenge ba kolisa biso, ba bisa biso moi ça kangaka elongité. Moi si fois na moi générosité, azala azala moi elongero fungwama. Mais na monde déjà on dirait moi ba guerre ba nos ananda ko ba guerre moko inutile parce que ko ba nos ala to la muki maman elongi bo wa ko bimisa wana ko supporter te parce que de nature j'aime la douceur. Voilà. Merci. Toya awa kombo na yo na âge? C'est les Tumba. Merci au passe le ballon poani. Na pasoli parce que la CPL na été. Ba kalto nga na linga ya komi na mte. Yongo na CPL na mte. Ni no CPL na mte. Ndenge na lingela mba na ya komi na mte. Merci. Na komite. Merci. Aza baguna yo? Non. Poanité. Parce que déjà l'air mutazo négativé ou positivé, il faut appeler ça, bon, il est nécessaire, appeler ça au moins
argument moko eza solide et pourquoi ozoboyela likambo mais à définir en côté na trouver en eza un peu c'est une bassesse d'esprit voilà na ba couleur na nga nalingelaka Ah, yo ok. za bonga linga mbela mwindo na sens wana aza pe un peu yo za moi lokomi na mte so nakobakisa elle a déjà parlé de la couleur. Je pense que moto azalaka na couleur te moto azalaka na teint namoni deya na se lisusu ekiti donc Merci. Toya na suka awa boye. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Franchino Mbemba naza na 29 ans. Merci. Opasili balon po ani. Nasepeli na mokasa alati te. Na nini? Mokasa alati. Mokasa eza nini? Donc crêpe ici c'est. Ah, sapatu ne. Esali yo nini mama? Esepelisi nga te. Oh. Ok. Asa baguna yo? en tout cas non Po ani te. mpo na nga namoni en tout cas niveau eza na se kosepela na chaussure moto alati te chaussure okozala nango lelo après bebi okosomba mosu ya bien peut-être oyo nga nalati peut-être ekomi ya kala ou bien ya soki asepeli il faut asepela na mutu et non asepela na eloko aza nango voilà. Merci. Ok. Tozonga awa boye. Donc, ezali kokende pas mal pona yo. O tikali na ba ballon mibale. Na tango oyo siko na ko senga soki okoi ko poser bango question pona aider yo oyeba bango lisusu mwa ndambu na tan oyo toza nango. Okay. Madame bozana ba âge nini? Bakisa question mosusu lisusu toke pa na bango. Et puis namoni bopasoli ba ballon te réseau eza nini? Ok, tokezwa ba réponse na bango kasi. Tokozwa kombo na yo na âge? Rebecca Moussafiri Kasongo, 28 ans. Merci. Et puis osala nini? Entrepreneur. Alobi obombi ballon na on ko expliquer po nini tisiko oza nango? Bon, nasepeli na ye, mais j'ai juste une question si je peux. Ok, tuna. Bon, se présenter alobi nyonso nani na yeba moko kaka soki aza chrétien ou pas. Oui, naza chrétien. Ok, si c'est comme ça, namoni eloko mabete, donc j'apprécie. Ok, ça va. Tokende awa. Kombo na yo na âge? kombo nanga Angèle Kidawa naza na 36 ans. Merci. Soko opesa ba réponse ya motuna na ye. Nasepeli makasi aza vraiment mobali to bajara mibali nga pena na préféraka mbinga nga pena na sene kitoko bien namoni ya mabe pete en plus nasepeli aza pe aza mutu moko atangi pe to namoni oyo ya mabe nga namoni epane te to nasepeli makasi tobaki ayenda boyanga. Ok. Bon, wana eza o répondre question moko po nous na ballon na o angai pa yeba suko sala ni na vie. Naza couturière natongaka. Olingi ko bakisa bango question. Bakisa bango su question ta moko mibale. Question nanga elboso eza oza chrétienne? Oui. Divorcé, fiancé ou séparé? Naza célibataire. Célibataire. Célibataire et divorcé? Célibataire kaka. Ah, ok. Ça va? Une jolie femme. Non. Azaguna ote? Te. Ok. Ok, po ni olobi te. Nakanisi chaque personne azana ba préférence na ye. Nga naza déjà 1m87 mais ce que donc toko kende bien te na yebi nanga ke bana bayaka na ndenge nzamba lingeli mais namona un peu côté wana. Ok, merci donc ozo passe la ballon na ye. Oui. Ok, donc ozo a pic na yo. Merci. Ok, merci. Tozonga awa boye.
Donc otikali na balo moko toko otikali na biso ka awa balo moko e tikali awa ozana mutune ngo bakisela maman olobaki osalaka nini? Naza entrepreneur, juste que je crée mes business. Genre, là, en détail, même après, mais je crée des business. C'est ce qu'il faut dire. Ah bon, et ça bien. Sauf que, dans Kinshasa, entrepreneuriat, comment moi belé. Entrepreneur, oui, mais l'air beaucoup sur le champ, et comme ma kamususu. Et comme non, entrepreneuriat nanga, et ça la mingi de 23h à 5h du matin alors. Mais au cours tourner c'est quoi? Au cause de détails on a c'est quoi comme ça oye ba quand même. Est-ce que vous la superficielle ou vous la personnelle? Bon, juste que je fonctionne la journée. Vous fonctionnez la journée? Oui, je fonctionne la journée. Oui, pas de souci. Et ça m'a appelé, nous soupe ça m'a appelé dans moi, mais il y a bleu sous. Non, en tout cas c'est bien. C'est bien. Zala direct na ye. Eloko ni nongo yeba. Osala kanini, musala nini. Bon, juste que j'ai des gens. Bana lingala. Nazana bateau. Au basali langa, bateke langa, je sais pas ce que bi bateau bateka ba café. Et puis nazana bateau bateka poso, popcorn, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est moi qui gère même. OK. Sinon, courage. Niveau d'études? Je suis graduée en sciences infirmières. Sciences infirmières. Et puis je fais d'autres formations. D'autres formations personnelles. Oui. Esthéticienne, hôtellerie, restauration, tout et tout. Malheureusement, et tenir tenanga. Donc, ozo passe la ballon nae? Oui, non, passe la ballon parce que ngaku tuna lobby na salara. Je suis acteur. Oh, bato belé, bato ana, ndenge moko lobby kaza artiste, ndenge simba nga na lobby quand même yanga. Aboyi soki a lobby ki simba te parce que nga naza na libéré o nga naza nango. Bon, ye a lobby ba misusu kaka misusu donc. Na boyi lobby maintenant to vandi boy. Kanga non, je ne veux pas. OK, passo la kasi ballon nae. Merci. Bon, tous on a biso awa. OK, donc malheureusement pour nayo ba ballon yo sotu ekei, mais nangina senga yo merci na ndenge yo na émission lelo, so na kozo a micro nayo. Toko betela maboko. Merci.